Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. 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 Maman. Nanda okuno okomi. Papa, moi c'est Azam, moi c'est là. Il faut considérer le lenge ya azali. Olingaki ye na muke wana olingaki ye. Na mulayi wana. Na munene na mukuse. Azani ya mate, azeli lokote. Doyo gani? Iyo. Maman, oyebi vous consommez mariage. Dans d'autres langues. Oyebi te, vous voyez pas moi. Le mariage doit être pété. Pour que les motives soient pétés. Oyoki, consommation de mariage qui a papa yoza pasteur. Oza serviteur peut-être. Bon, si vous avez musala, maman zana na chambre, yo fallait na canapé wana. Il faut ça la ligne. Pour rejoindre et prendre la chambre. Ok papa, il y a qui fatigue no wana. Affection il y a quand moi biloko ya biké avec des petites choses, pas des grandes choses. Ndakisa Zamba Pabolio au sommet de moi c'est d'ailleurs cadeau ya malade. N'importe quel cadeau. Voyez lié. Moi si peu papa, vous rejoignez la parfaite. C'est quand on je m'adresse à toi. N'importe quel cadeau. Ma cadeau est ébélé. Notamment, jour boye, jour ya cadeau wana. Oyabi moi nani ke mobile na yo. Nano yamba yete barabino kosala nini? Ke mobile na. Soko oyamba ye ndenge nini? Ngana yebe na gate. Yo moko yebi. Tango azokota na porte. Maman Karim, maman Emeline, maman Lisser, au juillet tout droit, Tina Chan. Au fongo le signe à sapato na yewana, maman Pasteur. Au longo les sapato, au longo les chaussettes, pantalons, chemise, aux yeux et sur les abino, des gens sont préparés qui douche. Maman Pasteur les années sous nous. Pour que nous soyons là, nous allons à la douche.
cadeau ya ndenge wana jour wana soki okosalela médecin lelo lobi akosala baopération nakanisi ata 10 baza kozala na nguya moko esika ewuti eyebi te na paster onction wana ekozala plus na kati na église olandi mobali aza ya yo mwasi aza ya yo nakenda mokuse parce mpe nazonga nasala mariage moyena sepuse te mobali aza ya yo mwasi aza ya yo sepelisa mwasi na yo sepelisa mpe nani bolingo eyaka na nini na masolo basolo ezala ebele dialogue ya libala promenade ya libala ndakisa bozalaka na quartier 13 kozwa mutuka te kozwa moto te na makolo bino wana bino mibale inde ti malebe bokomi na paroisse à Saint-Martin botelemi nanu oyo atali moninga oyo atali nani moninga lisusu destination wapi apocalypse na apocalypse ona na kati ya restaurant chef moko mbeli boni moko molangi boni moko verre pe moko bokofanda boye te miso ezotala nani ezotala ye nani obandi okati olesi yeba akati alesi otina verre omelisi ye yeba asali nini amelisi bolingo ezosala nini pasteur lobi kuna jeune ya 5 mois elongo ya mwasi esali nini ezebi topekisi kosambela te aza mwasi na yo il faut de koembellir koarroser à tout moment mwasi aza ya yo sepelisa ye donc avosombela mwasi na elamba fa bota mwana nombre d'enfants nombre ya nini mobali aza ya yo mwasi ya nani sepelisa ye soki ozwi mwana nzambe akopesa bino bana oyo baza na bana gloire à Dieu oyo nano bazwi te nzambe apesa bino bana ata bamapasa ozwa mais soki ozwi ye dans les 90 jours kende kokomisa mwana na bureau ya état civil soki okomisi ye na délai wana okofuta te eloko moko te enregistrement ya mwana eza gratuit tu ne payes rien mais soki odépasse délai ya 90 jours okende na bureau ya état civil bakozwa ye lisusu te bakotina na tribunal pour enfants okende kosala nini okende kosala eloko babengi jugement supplétif ya acte de naissance et kuna talo moke $100 ozeli 1 mois ozwi eloko ndenge babengi certificat de non appel ozwi jugement wana na certificat wana oye nango na bureau ya état civil oye kosala nini acte de naissance ya mwana gratuitement tu ne payes rien. Importance ya bokomisa mwana na bureau ya état civil eza nini mwana azwi acte de naissance lakisanga ye acte de naissance moko wana mwana azwi nini acte de naissance mwana azwi kombo mwana azwi kombo mwana azwi nationalité mwana akoti na livre civil ya l'état mwana yebani tala acte de naissance yango importance ya l'acte de naissance na ndako papa yebi o mwana nanga mais l'état yebi te ke wana za mwana ya nani ya yo na bino baboti lokolo ozali awa soki nano ozwili bana na yo acte de naissance te moment yango yango
ce qui a ça comme mukolo kene na yo ndenge nini yo kosala nini okosala l'État pesi lolenge ya mobile régime wana ezali mpona bato oyo bagéraka biloko ya famille moya mema bomengo ya famille na kati ya libala te. Deuxième régime ezali communauté réduite aux arquets elakisi boye biloko oyo Karine azwaki liboso etikali ya ye oyo Dersi azwaki liboso etikali ya ye oyo bazobanda lelo ekomi neti babien commun wana ezali régime légal wana ezali mingi mpe topesaka na moto oyo abalaka liboso asala divorce ou bien akufela mobali to mwasi aza na bana wana nde régime oyo biso nde topesaka bango. Troisième régime ezali communauté universelle de biens elobi boye biloko oyo mwasi azwaki liboso noyo mobali azwaki liboso noyo nzambe akopambola bango na mobembo na bango ya libala basangisi ekomi ya bango na bana na bango. Voilà les trois régimes oyo l'État apesi mpona bato basala nini ke bapona. Mama Karine universelle de biens régime ya communauté universelle de biens kokota na bureau na pesi bino 2 minutes mobali yebisa mwasi na yo nombre de compte oyo ozalaka na yango yebisa mobali bambongo yebisa ye kuna bokende kuna 2 minutes. Bref, voilà qu'on conclut. Les à la pasteur, les à la papa la mission Mikaël, mais aussi Dersi, pardon. Alors, Basio Bazaya Bino, bon c'est Pelissa Bango. Bon, mais ma bango peut pas qu'elle ne soit la peine à Simo Plaza. Pas qu'elle relie à peu ma boque et peine à télé. Hein, papa? C'est la cimetière, mais c'est l'eau. Allez à Pendini, moi, ok. Moi, si Azaya yo, faut qu'on embellir. C'est ça y est, le mona y est, le beau côté bando bani obali a tiaka kaboye. Les âmes à la moutée. C'est pas ça moi c'est là. Bilongyo est changé. Bato batuna. Yango bato bazon nuno de bazon nunate. Hein papa? Docteur. Pasteur, Mikaël, dans la moisson. Tous les trois couples balamoko. C'est la Kazoum.
na banana ni kusona banibali. Monsieur Nseka Mafuya Desi. Monsieur Luka Bende Rossi. Monsieur Mundiole Mutombo Mikael. Est-ce que ondimi kozwana libali elenge mwasi na kombo ya Lambi Mansanga Emeline Sikila? Est-ce que bondimi bango na libala bondimi bango? Mademoiselle Kitwala Poutou Karine, Sikila Massamba Liserne, Lambi Matsanga Emeline. Est-ce que Onimi Kozwana Libala Elenge Mobali Oyo Simira Maboko na Kombo ya Mundiole Mutombo Mikael Luka Bende Rossi Nseka Mafuya Desi Akoma Morongani na yo Onimi Rifin Kabangu Yeso Nathalie. Pardon. Est-ce que Bondimi Bango Bazala, pardon, Bango de Kebabalana, Bondimi Bango. En foi de quoi je vous Madame Maria Sidi, avec le régime de la communauté universelle des biens, en présence de vos témoins ici présents, en ma qualité du préposé de l'état civil, je prends acte de votre mariage. Je vous déclare mari, femme, époux et époux.
Moi, ça m'a regardé. Pourquoi tu m'as dit? Porte les armes qui est porté. libala ngoyo yo bandele bana mo chante na lobo signé. D'accord, oui, mais não precisa nada. Como ela é? Minha mamãe vai gostar. Gosana, não te pode me falar de logo Gosana, esse não. Sandra. Simba motema toleka. Izana erna katikati. Yango. Kone daga Erbeli. Iyo mwaza Erizate. Wako magana ndege baba watu Boko magabu. Boko maginga yetu. Yo série. Como isso, né?
Babali sate barata babali sate barata lokelo koyo babali sate barata Acelera. Ya la mamá,
Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Maman, elle va surveiller par le lamba. Pour la quête de salon, on s'en va ici. Pour la quête d'église, elle va surveiller après le lamba. Elle va donner les aïeux. Maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi afin que Yahweh Zame tata couple oyo
basangisi biso bazwali pamboli kokuta union ya libala oyo na Kongo na Yesu Masiya Nazareth oyo azali kolo mokonzi mpo kobikisi na biso nde tosangelaki kolakoli na biso masolokola mokongo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 13, verset 4. Exaucons sur le service, Hébreux chapitre 13, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemple de fuite. Car Dieu jugera les impudiques et les Amen. Merci sur vos femmes, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, c'est pour le Rabino, dans le centre évangélique de Franc-Christ, dans la Congrès social Nazareth. Nous avons pour le Rabino Mini. Merci à Papa Fin. Merci à Maman Nathalie, nous avons pour le Rabino. Et dans les réunions sur Yami, nous avons pour le Rabino. Nous avons pour la reine ainsi que toutes les familles. Nous avons la Saint-Siliso, y compris l'église. Nous avons pas comme ça, nous avons pour le cas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de reprendre le débat avec nous ce soir. Nous avons peut-être un enseignement en casse. Pas seulement parce que nous avons moi, mais c'est parce que nous avons mis pour la dernière ligne. Nous avons mis et nous avons mis par la Oyo. Après que ça a 21 ans, il n'y a pas de Katanambaye, nous avons mis ça et tant que nous avons fait l'église, nous avons parlé de nous avons poussé un cousseau et les pays n'amaï. Nous avons harmonie, nous avons réformé, nous avons nous avons fait mille pays n'amaï. Nous avons de temps à autre, nous avons fait ça. Nous avons fait pays n'amaï et ceux qui vont décevoir, vous allez pas si vite. Parce que parmi eux, même si on a une période de la Yéli, il faut dire ça, on a dit que ça, harmonie, ça, la retraite, donc il faut la bango, on va se faire la télé. Parce qu'il y a un qui va se faire la quand on a dit pour tomber à l'église. L'église a activité de recueillir dans le vide, comme ça on va dire que ça et pas longtemps, on va passer l'eau, on va pas nous négliger. Et aujourd'hui, voilà que moi, on a savoir et nous avons ça ne peut pas y être. Amen. Sur ça, même s'il y aura des combats, on finit toujours par aussi par le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ma circonstance n'est pas la bonne. Pour les mains, ils se soutiennent, oui, dans le groupe électrogène, on a mis sur la famille. Bon, mais on soit double électrogène, on pense à la terrasse, ou bien on sait la bonne. Ou bien la famille, on sait la l'église, on peut se la bonne, on peut recueillir, ou bien on peut dire à Yahoo. Donc, on a toute la famille, double électrogène, on sait la mort, on sait la famille. Et quand on attend pour ça, on a tout, on peut être président, on n'est pas d'accord, moi aussi, mon colonel est président, on m'a connu. Alléluia. Famille, toi, il y a ceux qui vont l'église, au Sunamano. Et comme ça, on peut ça pour vous mettre. Beaucoup mais c'est la suite, il faut même préciser la thé, l'église est pas pour la thé, l'État est pas pour la thé, l'État pas pour la thé. Ce qu'il faut même préciser là, beaucoup mais c'est tout ça, les cérémonies, beaucoup mais à ça, les cérémonies civiles, il y a des cérémonies sur l'église au pays, mais de voilà, il y a l'alliance. Tu me dis, moi, pourquoi vous allez voir, avec ces 10 personnes là, avec ici. On va passer à ma salle là, à pays, mais ils sont préparés l'église, bah, tu vas passer à la base, 60 de mètres dans la bas que les livres de Alléluia. Yo quand même le Seigneur. Il s'en va ça il va.
Il y a un moment où il faut que dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Écoutez l'église. Ma famille, moi, au travail. Ceux qui ont séparé la canalité, moi, on a salué la canalité. Alléluia. Il va nous donner votre frère qui a pas dit, il a dit. C'est quand même ça le bien dans le Seigneur. Soit on s'est fait dans la haute, c'est un niveau comme il le lot. Soit on s'est fait dans la haute, il faut se faire dans notre cas. Mais on t'a permettre d'arriver jusqu'à 6 niveaux. Soit on s'est fait dans la c'est ce qu'il veut dire aux hôtels de l'Oubantan. Ça veut dire que le mariage soit honoré de tous. Même quand on a quatre à l'église, dans ma famille, dans en général, on va négliger il y a besoin de négliger l'Oubantan. Quand on dit les amis, il faut honorer ma mari. On s'est marié qu'une seule fois. Maman l'a deux fois, trois fois. Maman l'a nous, nous avons mérité honneur, nous avons mérité tout quoi qu'on s'en a maman là. Et le second souffrir, mon toit ça va la tête. Il y a mon lit de solo va deux premiers cas. Mon toit va la tête, mon toit va la tête. Il y a un s'appelle ma humanité. Sauf qu'on va tomber la malade. Et comme on dit, il faut que nous maman comme si ma beaucoup bien aimé, c'est pas si une bénédiction. Ils ont un âge maman comme on a beaucoup de ils ont un âge maman comme on a beaucoup de notre. Les choses qui ont moi si, 3 ans moi ça m'a il y a quand on permet d'être, pas tout cela comme on a beaucoup de on va aller. À cause de charge on va aller. Donc moi si, c'est très importante pour les bénévoles. Papa n'a pas dit l'imam Massi. L'imam Massi, la nana l'imam Massi. Moi ça c'est plus que maman Gauthier. Moi ça c'est plus que Bandémono Yabassi. Parce que Bandémono Yabassi, so il va savoir où va aller na roi, asa plus que biso na ndeni. Ah, mukolio kwa la tamu ba makambo ko mobile na yoke, iyo oza plus que Bandémono yo ba amen. Mais ce que Bandémono amen ya biso. O taba sali biso na famille Bandémono na biba Yabassi basali na pena sa. Na tena bali mwasi na Bandémono na bali na bako. Kotoyo na soli na mwasi na kotoyo pe ndeko na mwasi mobali na yosala azuli kai mobali na yosala ona lelo e koma na kata ba couple yo kama traiter na sa kota mobali e koma kota ba couple leo mama moti bana mi bale par exemple aboti ya mwasi moko aboti ya mobali moko mais mama zo se ba soki na ndako mobali na ya mwana na mwasi akoti na cuisine azuli lo ba lié alosala nyoso na bina ndako mwana na mwasi. Alléluia. Amen. Mais dans l'angle où on a comme on a mobile, so yoki mama ya mwana na mwasi na kana mwana na ya mobile. Akota na kusema mama ko beta ni baba. Bongo yo sala mwana bana mwana. Yana kota mwana batete. Kasi basa na bana. Yo ko na betele na yo, mais vous appelez tele mwana moninga. Ya mwana na bien aimé le Seigneur. Batu bazo créer un problème kati maba. Et ça va devoir sur place. Alors on sala ba choix ya mabe. Mais moninga mwati na calme, ça les choix na ya mobile ya mama. Ça devient un problème. Wakati motema, il doit trembler par ce cas. Ton état personnel est très sain. Pour papa mi a son accès à votre allié très sain. Papa mi au fond la malende aux autres de banina mantone. Au fouiller mon onaye, aucun solo naye. Au takala mon comme au fond la malende malende. Au tali soki manto qui fait na esa pena ko ya eleni. Au tali mon ogosoza ya eleni. Au tali solo ke la biso tali mbunzi. Si mando pour moi no so ici so ça. Toke malende malende. Voilà voilà bisi que so beta. Voilà.
Est-ce que moi si au moi si non hier au pétard pardon toujours la terre moi si encourager ma classe non pas encourager c'est le mot au quantième mariage troisième mariage. Voilà. Non, ça va pas. Mais maman de ta sepelée si maman casse. Il y a des balles dans la c'est bon pour tout. Maman, on va l'examiner. On va l'examiner. On va l'examiner. Ok, il y a des maisons là. Balbi, quand on va l'examiner. Il y a des mamans qui ont ça. On a envoyé ma thé. Moi, on va l'examiner. Amen. Ok. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect, merci. Là, il y a mes côtés de moi. Il y a mes notions que moi, si m'a manqué. Il y a mes beaucoup si m'a manqué. Tout de suite maintenant, on va trouver ça l'amour avec un bijoutier. Dans le monde de la délivrance, bijoutier cause à la paix sorcier, pas à monde. Mon père la cause pour les réseaux causer un problème sérieux dans la couple, monsieur Zalié dans la nom. Moutasalia va dire que bateau va parler et tant que la ressource va tout dans la tête. L'accent est à dame na yo to voter kate. Ya mota ngomi to buli sana ngo lo baete et tikala kaka amunde to zomo na o anu. To zo sambe. Tant de paix. Na to boli mano e pa. Kaka ndenge eza eloko yo tata basali lokola inzanza moko po esa la démonstration extérieure d'un amour intérieur et tika kaka elembo ya libala ya Hermeli kolo epai ya mi pe ya mi epai ya Hermeli eloko moko te kolo eza libala ya libala eza na likolo ya bango oyo eza na kaka elembo pamba ya libanda oyo akoliko efandi na kati ya mitema na bango moto asalama aza mutu toyebi te aza wapi moto atekema aza mutu toyebi te tata aza ndenge nini spirituellement mais biso tosanctifie yango na makila na yo epetolama na makila esopana na ngomba kolikota yesu masiya nazareti enfin te tata etikala kaka bilembo ya pamba tata oyo ekokontribue na katikati na libala oyo ete baza bapalani liboso na bato na kombo moko epesamela biso po tolomba kombo ya yesu masiya nazareti oyo asala libala okontinue kobikisi na biso mpe nasakolaki na ntina na bano mpe na kondima wana tolobi amen. Ok, ya meli nazopesa main gauche na ye epai ya papa Mik akolatisa kaka te parce que ayebisa ya meli maloba ebele eza na mibale. Tu sais que je vais t'épouser, je vais te marier. Tu sais que je suis la maman de mes filles, de mes enfants. Yo ne olimonangai et le maman na bango mibale na lelo ngoma pe libota, pourquoi pas les amis et connaissances. Apesi de mon micro, apesi de mon micro, azoko malaba olimona ye osala fe na yo liboso na nzambe pe liboso na biso oyo tozala nsima ndeso osisi koloba kolatisa simba ye mosapi wana na loboko. Olobi maloba nsima ngatisi ya tomboli yango non tombola limano voilà. Amen. Ainsi pour la mission qui est comme un endroit de l'eau, le moment de la laissance à la maison, qui est pas une assemblée, il y a un mot avec le Seigneur, il y a une assemblée, et dans la classe de mission, et dans la mission
Église aux Abissetés, c'est un moment aussi très favorable, un moment très fort dans le domaine animal. L'État a salué pour l'État. Dans mon église, on a la bénédiction initiale et la alliance est un symbole extérieur, il y a un intérieur au bazar. Mais c'est ça la bénédiction. Vous voyez qu'on va dans la libota, pour que ça la civile, exemple pour l'État faille de l'Ibala. Mais ce qu'on suit, il pas pour l'inatata, va serrer les balises à la passe. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui l'a fait souffrir aucun chagrin. Nabonde le temps à l'eau comme on va. Naloba batamu na tamu hérité qui t'a bouqué s'il vous plaît. Naloba batamu na tamu. Soko au pambo la terre, au sang de la terre. Je prie un Dieu vivant qui s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Soki au pambo la terre, au sang de la terre. Mutazo tomo la lobo baza mutazo pambo la bambo. Soko le mosa la contraire de Kambo sang. Mutazo li banda de passage. On est capable de détruire un couple. Il y a un Dieu qui est ici. Il y a un Dieu qui est dans ces lieux. On va bénéficier, ce n'est que la bénédiction du bas. Pas
autre chose. Toujours sambela pour la mort. Sambela le man ensemble. Pambola na mabota na vie na bango. Libale za na bango nzela pe kokotsa bango lisusu lola libale za lipakute. Pambola bango bien aimé na komba Yesu Masia na za. Dozo pambola pe zozo bien na lo. Bana pambola merci bien aimé. Loba loba. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai semblable à lui. Dans le livre de Timothée chapitre 5 verset 14, tu dis, je veux que les jeunes filles se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur propre foyer. Seigneur, voici le moment de cette bénédiction nuptiale. Tu nous as dit dans ta parole que l'homme ne sait pas pourquoi c'est que Dieu a joint. Nous voulons que les enfants pour mourir en ce moment. Aucun salibala au local de tata au salibala. Liboso na yo nzambe tata. Na pouvoir epesa mela ngai epai na yo nzambe apomo. Ya kosangisa babala oyo wapi bandimami na mitema kolo baleki na libota libote ndimi etata na l'église ya polisa. Na pamboli bango na libala. Na kamisi nzambe apomo unique pe Emeline en ce jour na union ya libala. Na sambeli kolo tata. Ndenge basangani o bakomi moko. Car la Bible dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et le deux deviendront qu'une seule chair. Que ces versets de la Bible, c'est notre grand Dieu et s'accomplit aujourd'hui. Mikatiki babot ayeko sangana Emeline tika bakoma moto moko kobanda lelo liboso na yo nzamba bomoyi emoninga moko te ndeko moko te relation moko te ekakola babala ni oyo nzamba bomoyi comme il est écrit dans ta parole. Nasangisi bango Seigneur pour la vie, rien que la mort oyo utina maboka batu te mais kote pai na yo nzamba osala baweni mokolo oyo pesi bango bakakobila na se na moi oyo esoki ntango wana ekoki na mokano na yo nzamba bomoi nde baleka na mokabwana me ntango ozobatela bango kotika bango na mpema bamvula oyo bongisaka ntina na bango na se na moi batikala kozala lisanga batemele ensemble na nkombo na Yesu Masia Nazareth. Na pamboli bino prospérer comme il est écrit dans le livre de 3 chapitre 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer à tous égards. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes en bonne santé. Yesu Masia Nazareth kaza mokote. Pemo bisi na biso. Tanke na nana ni nena de sanke koe. Pena kodi mawala tobi. Amen. Oye te makamuswe sana mana mulili. Mbole mzamba pesi nzela tondimie te baza babala ni. Ata elembo ya mbote ya babala ni ya mukuse ya mukeye kwa iko permettre kwa laksaete. Baza babala topesi kwa bami. Nzela soko kupesa mwasi na yuko. adjointe ya église FC ya Fani Djomba Tamazoya surtout bête na pour mabo makasi encourager notre sœur merci bien tozopesa bango certificat oyo ekotalisa bisika nyonso ete babalanaki officiellement devant Dieu et devant l'église tokomi moye
République Kinshasa et la nommée Lambi Mantanga Hermeline, domicilié sur l'avenue Mayunda, numéro 65, quartier 5, dans la commune de Njili, ville, province de Kinshasa. Sont unis devant Dieu et devant l'Église dans un mariage chrétien en ce jour du 24/10/2020. Ces certificats leur est délivré en raison du témoignage de leur foi chrétienne fait à Kinshasa le 24/10/2020. Merci. Tous en allez le bankolo, tout est côté à la tolui, tout est en Bible psychophile, et sa Bible va s'être dans une Bible de recherche. Et tout est ça, on a un cadeau à mener à l'église parce que nous sommes au baboui pour nous faire dans l'arbre. Ils ont un cadeau à nous faire. On a ça là de bas, mais à chaque fois que nous sommes pour faire des animaux dans la Kenya, la cadeau à nous baboui. Voilà. Cadeau de l'émotion de l'église, c'est pour tout le ça va pas bien, là il y a des religions. Merci. Voilà, tous les secrétaire adjoint, maman Fanny Djonga. Le dernier jour.
Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité d'être encore une fois de plus dans cette salle pour honorer des enfants. Ils se sont dit oui au travers du mariage. La Bible dit, l'homme quittera ses parents, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Père, ils ont honoré ta parole. Alors, honore-les aussi aujourd'hui. Nous prions pour que cette cérémonie soit un succès total et une réussite totale. Père, que ta gloire se manifeste dans cette salle. Que ta gloire se manifeste dans la vie de chaque invité et que ta gloire se manifeste dans la vie des mariés. Nous prions aussi pour les repas que nous allons partager. Père, nous déclarons le corps et le sang de Jésus-Christ, afin que cela puisse apporter dans notre corps mortel de la bonne santé. Nous les déclarons purifiés, sanctifiés par ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut demander à notre marié rapidement à la présentation de notre marié. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour notre marié? Vous voulez acclamer très fort? Maboko les avons mis dans la partie politique. La niveau mettre la mariée pour honorer la bénédiction du mariage. On peut mettre la Maboko dans l'îlot Makassi. Alors rapidement, la reine de ce soir, elle s'appelle Madame Blanc. Un mot pour papa. Papa, merci infiniment pour le sacrifice consenti pour votre fille qui aujourd'hui elle devient mariée. Merci pour tout l'amour paternel que vous lui avez honoré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci papa. Et vous n'ayez allô? Allô? Vous n'ayez dit? Alors, maman Hermeline, elle est née un certain 12 mai, une certaine année. Je pense que je suis dans le bon. C'est la première de sa famille. Elle a des préférences qui sont vraiment particulière à elle. Elle aime la couleur bleu blanc. Comme loisir, elle aime le théâtre. Maman dit qu'on est artiste et comédien. La théâtre. Ah, exact. Vous êtes à 16 ans.
Ok. Et dans le sport, Vita, oui, vous avez dit quoi? Ni Vita, ni Barcelone, terre, et Alimante. Elle est préparée, certainement. Maman, vous avez un repas spécial que vous aimez beaucoup plus préparer. Milo, Ningaoulaba. Les amis, Pondu, Naï, Pondu Bachamoussaka. Na Pondu Nami Sokabanakati, Bébé le Tchélikaya. Papa Maï, vous avez déjà goûté ça? Déjà, les Arabais. C'est succulent ou c'est mirobolant? Merci beaucoup, maman Hermine. Vous pouvez vous rasseoir. On applaudit très fort. Encouragez-les avec les acclamations. Encouragez-les, voilà. Ils sont en train de skisser le pas des danses. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, ko azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Manamela Yesu kwasali bolingo. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwasali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela ye masiya e. Manamela nani e, manamela Yesu kwasali bolingo. Ata okomi na suka e, mela nkolo lisungi malamu ezangaka te oho. Baboya nkolo basuka pie yalilitango, kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi. Olemba nzoto te o ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana, baye nyonso basima ye bokono na bango. I'm
Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, ko azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola mayapio, mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio, mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, ko azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola mayapio, mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio, mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Bolingo lokola mayapio, mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio, mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Ata okomi na suka e, mela nkolo, lisungi malamu ezanga kwa te oho. Baboya nkolo basuka wapie, yalili tango, kasi oya yambi nkolo, omo ya seko. Bolingo lokola mayapio, mayapio na tangwa moi, sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basima ye, bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu, nalingi namona na ngai yo te. Kasi ngai Yesu, poso na ngai na nzela na ngai yo. Nanamela nanie, nanamela nanie, Mai nyonso eza mai te, Yesu
mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bomo bolingo kitisanga motema bolingo kitisanga motema bolingo kitisanga motema se bolingo Yesu maya malili mai nanga bolimo bosatu yango nde mai soki nameli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga nameli nyama na bosana makambo yango lobi ekozonga he yango nameli yo Yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosamalia ayebaki te oh Yesu oyo oh Yesu oyo oh Yesu oyo oyo nde mai epesaka bomo Tapez les mains. Jésus a dit à la vague de se laver. Lui-même était baptisé. Moïse a été rejeté. Avec la mairie Pharaon. Aujourd'hui nous sommes baptisés. Tous nos fardeaux sont tombés. Jésus-Christ y est. Il se pas souvent il n'est pas fou. Il aime ses tours. Il le voit partout, il attend debout. C'est joli. Waouh. Bon, c'est. Bakata, on ne sait jamais. Voilà. On va les faciliter. Si vous êtes dans la démonstration, Maman Sakanae, je te connais, mes amis modestes, j'ai avec mes parents, des Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.